Eza ya koyinda indi eyindaka mabe. Hey! Somo affaire Dubaï. Affaire Dubaï eza vraiment somo bandeko basi. En tout cas eza ya koyinda bandeko na ngai, eza vraiment ya koyinda. Basi bazolia banye pona lokoso ya mbongo. Nzambe, mokili oyo ekomi na suka vraiment. Mokili ekomi na suka. Yo, Nzambe na bomoi. Hey! Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Bonjour, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes là, nous sommes de retour. Étoiline Inès TV est là. Quand vous voyez Étoiline Inès TV, c'est que Makambo eza. C'est que eloko koloba eza. C'est que eza ya koinda. Nous sommes là. Veuillez vous abonner massivement. Si c'est la toute première fois de regarder nos vidéos, abonnez-vous et abonnez-vous massivement. Commentez, partagez, faites-nous vos remarques. En tout cas, bandeko na ngai, lelo eza vraiment ya koinda makambo ya soni, makambo ya mawa, makambo ya pasi vraiment. Bana basi. Basi eyindaka mabe. Makambo oyo ezopesa mwa kanda moko boye. Makambo oyo ezotourne mutu makasi. Wana nyonso pona nini lokoso ya mbongo. Ba jeune fille ya lelo balingi ko apparaître. Ba jeune fille ya lelo balingi ko se faire voir. Donc place nyonso bazokende. Ba mona bango, ba yoka bango, ba sentir bango. Yango mikolo ekomi kaka. Donc nakolia nye ezokipe bango te. Bandeko. J'ai suivi la vidéo. J'ai vraiment suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie. Basi na biso bazolia banye. Banye ya mindele. Tozonga nano moke. Bomoni banye wana. Mindele wana. Eza ba mindele oyo baza na bakisi. Mindele wana baza vraiment na bakisi. Sikoyo. Bakisi na bango wana nde bapesi bango. Kandenge zalaka. Baloi. Ok. Pour cause la riche. Il faut ça la boye. Il faut kende boye. Il faut boye. Alors. Siko bango balobi ok. To yebi ke basi ya lolo. Baza vraiment na lokoso ya mbongo. Surtout ba noir. Tokozwa bango facilement. Tellement ke balingi mbongo. Bakopona te nini ya kolia nini ya kotikala. Bakolia na bango. Yango moni mutu moko ake Dubai. Alie yango. Soki azongi na ba Congo. Soki azongi na ba pays na bango. Bakomi ba riche. Bazo apparaître. Place nyonso bazo kende. Bo sentir ke baza. Place nyonso baza. Bo sentir kaka ke en tout cas ba oyo nde bazwaka mbongo. Tango bakozonga na ba pays na bango. Bango pe bakie kozwa ba camarades na bango. Tokendo lia nye na Dubai. Pour que tokoma ba riche.
Chères sœurs et sœurs, vous savez, hein, la Bible nous dit vanité de vanité, tout est vanité. Bomoni mituka oyo, bomoni bilamba, bandako, yango nyonso oyo koleka. Bozo sala ba sacrifice na bino ya pamba kokendo kolia balien, ba mususu kutu, bazo se transformer na ba chien na ba mbwa. Wana nyonso kaka pona mbongo, bandeko. Ba mususu kutu bazo kendo osala kindumba, ka pona lokoswa mbongo. Bongo wana, eza mbongo, ekomema yo na lola, to eza mbongo oyo ekomema yo na lifelo, kuto kokufa na yo jeune. Paske, na banye wana, eske oyebi biloko nini eza na kati ya banye wana? Oyebi te. Wana eza balwa oyo munganga na bango apesaki bango. Siko yo pe oke kolia. Oyebi te biloko eza na kati te. Oyebi te. Tango zolia wana. Eske oyebi suite nango? Oyebi oyo ekosalema après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Est-ce que oyebi? Oyebi te. En tout cas, bandeko, lelo vraiment, je suis venu pour sensibiliser d'autres femmes, pour sensibiliser d'autres filles. Bomoni monde lelo, monde oyo ya lelo, monde oyo tozo vivre. Eza monde oyo esi ebeba. Eza ya kobeba. Ebeba kinango depuis kala. Réveillez-vous. Chère jeune fille, chère maman, bino basi, mibali, tolamuka. Vie à lelo, premièrement, eza vie oyo teke, obandolandaka batu, parce que je vis ma copine a fait ça, je vis mon ami a fait ça, je vis ceci, je vis cela. Moi aussi, je dois pratiquer. Vie à lelo eza bongo te bandeko. Otherwise, yo moko, okoleka na nzela na yo. Yo moko, okobunga. Mokili eza ya kobeba pardon. Mokili oyo tozo vivre eza vraiment ya kobeba. Ya kobeba kutu makasi. Vanité de vanité. Comme je l'ai toujours dit, na ba vidéo nanga mosusu, mutu na mutu aza na chance na ye. Bomoni na monde tozo vivre. Eza na batu oyo nzambe ye moko ayebi ke mutu oyo akokufa na ye pauvre. Mutu oyo akozala na mwa âge moko boye, vie na ye ko changer. Mutu oyo akozala boye. Ko forsaka te biloko. Ko forsaka te. Ko forsaka te. Ko koma ti na niveau ya ko kende kolia banye. Ko se transformer na mbwa. Ozala neti mbwa. Oliaka biloko wa mbwa. Kaka pona lokoso wa mbongo. Soki mbongo wana ezalaki ke, ok, ta na kozwa mbongo oyo na kozala na vie éternelle. Wala tolingi toloba makambo mosusu. Ezaka mbongo oyo oyebi kutu te jour nino kokufa. Peut-être ozwi mbongo lelo après 3 jours, 4 jours okufi. Après ba sacrifice kokendolia banye wana. Omikomisi mbwa. Ozo kushaka na ba mbwa. Après quelques jours oye kokufa. Hey, pardon. Pardon bandeko. Pardon vraiment. Nazo senga bino pardon bino. Soki yo pe ozalaki na makanisi wana kokende. Yaya tika vanda na yo. Luka elongi ya Nzambe. Vanda na yo ndeko nanga mwasi. Vanda na yo ndeko nanga mobali. Vanité de vanité.
lokoso mbongo ekomema yo wapi? Mbongo wana ekomema yo wapi? Ata soki osombi bandako na bandako. Et puis boyebi ke omoni ba mbongo wana ezalaka kaka neti ba mbongo ayo wana batu bakendaka na banganga. Eza presque batu moko. Ba mbongo wana kozwa ngo kuto kosala ngo eloko te. Ekosilisaka pona kolata. Peut-être okosomba ta ndako te. Okosomba ta kutu ndako te. Peut-être zaka ba mituka kana kolata kana kokendaka ba sorti okele le restaurant boye lobi restaurant boye esili nango. Ba mosusu soki osombi ndako wana okobela. Tango kobela wana ekozalaka ndako wana ifo teka ngo. Bateki yango et puis bamando soigner yo. Soki ka mbongo esilisi yo pe okufi ezalaka bongo. Pona nini bandeko basi? Pona nini bandeko mibali? Pona nini bozo kende kuna na ba Dubai, batu bazo kende bakie kuna bakie kolia banye batu, bakie ko coucher na ba homme riche. Après avoir couché na bango ba homme riche wana bazui pe ba mbwa na bango. Bazui pe ba nyama na bango. Ba fi wana bazo kushaka na ba mbwa wana bazo kushaka na ba nyama na bango. Bazui pe bana ya na bango ya ba 15 ya ba 12 ans. Po ba kushaka na ba fi wana. Kaka pona mbongo. Toyebi ke eza na basi mosusu ba influenceuse. Bazana ba compte na bango na ba Facebook awa okomona bango ka ba tapage ba mwa kolata ba mwa boye bango nyonso baza kuna. Tosi toyebi deja mwa liste na bango, toyebi deja ba kombo na bango. Bandeko basi. Biso basi tolukaka nini? Biso basi tolukaka vraiment nini? Contente-toi de ce que tu as. Maman, vaut mieux olia na yo pondu na Thompson na yo ozala na kimia na motema. Olia na yo matembele na ndakala ozala na kimia na motema ke okendo liaka banye, okendo liaka bangulu chaque jour, okendaka ba restaurant ya ba cher, okendaka boye olataka boye ozalaka na mituka oyo ya cher mais ozozanga kimia. Eza na sens te. Butu mobimbo ozolalaka te. Ozolala te. Mama, omoni biloko wana ozosala. Yebake okokufa na yo avant. Okokufa ya avant. Yango lelo tozomona la plupart de gens ba oyo bazokufa eza ba jeune. Okomona ba koko na biso batu oyo baza mikolo baza na ma 80, 70, 90 ans baza na bango. Mais ba oyo tobanda à partir à 18 ans jusqu'à 40 ans. Eza ba âge oyo batu bazo kufaka mingi bisimba simba. Bilanda landa. Batu ebele lelo. Mitema na bango ezaka likolo. Ngape na zwa. Ngape ba monanga. Ngape na sala. Ngape boye. Yaya, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Biloko mokili ekoleka nango. Ekoleka. Bisimba simba wana ozokendo simbaka. Ekomemela yo liwa. Ekomemela yo liwa pamba. Lobi après lobi oye kukufa. Ekomemela yo liwa pamba makasi. Et dans tout ça, il y a ba parents oyo lelo nazo condamné. Eza na ba maman okomona mama zo yebisa mwana na ya mwasi, mwana bimi alobi, yaya kobosa na te hein, moi $20 hein. Mama, est-ce que mwana na yo mwasi wana asalaka te?
kabitambola tambola yo mama ozo senga mwana na yo oyo asalaka te amemela yo $20. Yango lelo ekomi kotinda bana mosusu bakende kolia balie na banyia na Dubai, bana mosusu bakende na bandako ya banganga, bana mosusu bakende kosimba bakisi paske mama na nga asengaki nga $20. Mama na nga alobaki bo soki na memi te mama na nga akosepela te. Je me souviens nayebaki fi moko boye. Fi wana asombaki mutuka. Kutu na ndako na bango bayebaki teke mwasi wana asombaki mutuka. Donc ye asombaki mutuka wana ye na bakamaradi na ye bango nyonso bazalaki véhiculé ye pe aye kosomba mutuka na ye abando kobima na ba sugar daddy kandenge boyebi. Papa oyo aza na ye mokolo aza na bambongo na ye, papa mokolo koleka ta kutu papa na ye aza na bambongo na ye bazobimaka. Azobenga sugar daddy. Aye kosombela jeune fille wana mutuka. Siko mutuka wana aza na place oyo akendaka koparke. Epai na bango bayebaki teke mwana na biso asi asomba mutuka. Pona nini? Parce que na vie ya famille ya bafi wana bazalaki na bango na mbongo te mais babande quand même ko vivre vie moko moyenne kandenge ezalaka moi ba école moi un peu cher moi vie moko moyenne mais bazalaki na bango na mutuka te. Sikoyo talaka ba jeune fille a comme université na université wana ye ko zwa moi ba camarade na ye de ba camarade na ye ba ye ko kotisa ye pe na biloko ba sugar daddy. Aye kotala boye ba camarade na ye baza véhiculé ye pe ake kosomba mutuka na ye. Siko mutuka na ye wana azokumbaka mais soki akoti na ndako ba parents na ye na parcelle ba parents na ye mwana muke ayebi ata kukumba mutuka te. Mais soki akomi ka libanda wana na mutuka ayebi kokumba ayebi ndenge balalaka na mobali. Ayebi tellement makambo nyonso ba hotel nyonso ya vila Lubumbashi mwana mwasi wana yebaki. Mais soki aza epai ba parents na ye soki otali ye kaka kokanisa te ke mwasi oyo ayebi ba hotel nyonso wana nyonso. Pona nini? Ba camarade na auditoire bamona ngai na boye bamona ngai ke nga pe naza. Mais fi wana akufaki na sida. Pas même 4 ans. Fi wana ye kukufa na sida. Lelo aza na se ya mabele. Siko mituka wana. Ba parents to veyaka mosusu pona bana na biso. Bomoni ata soki mwana na yo akomi na 18 ans eza na bandako mosusu komona ba parents mosusu soki mwana akomi kaka na 20 ans 21 ans mbala moko basondoli ye akobando salela makambo ye moko. Soki aza besoin na mafuta kopakola ye moko asombaka. Soki aza besoin na bilamba ye moko asombaka ye moko asalaka makambo na ye. Ba parents eza responsabilité na bino. Mwana na yo ata lelo akokisi 30 ans za na ndako na yo papa mama yebaka ngo ke oyo eza responsabilité na ngai. Amweke soki abimi na ndako na yo ake na ndako libala wana mobali na ye nde akobando sala makambo nyonso. Mais soki aza na ndako na yo chers parents asa na responsabilité na yo. Kutu tomonaka neti babiso papa na nga si akufa naza na mama naza na ndako libala mais mama na biso bien que naza na ndako libala achekaka nga air nyonso. Boni mosala boni boy yango ba parents il faut bosala ka bongo. Yo mama yo papa oyebi ke mwana na ngai asalaka te. Mais soki mwana na yo abimi ozui même audace wana ya kosenga mwana na yo ya mwasi. Oyelanga $20 kobosana te oyelanga mwa 50 mama. Wana ozotinda mwana na yo na kindumba. Wana ozotinda mwana na yo akende na ndako ya banganga.
wana yo moko ozotinda mwana na yo. Zala responsable. Ba parents bozala ba responsable. Bino basi biso basi. Ezala baseli bashu. Ezala basi ya mabala. Totika bilanda-landa. Totika bilanda-landa. Soki yo ozalaka na robe moko. Contente-toi na robe na robe na yo moko wana oza nango. Soki yo vraiment ozalaka soki na 4 pantalons, soki na 5 pantalons, maman, lataka kaka wana l'essentiel oza na paix du cœur. Eza na ba camarade mosusu, soki omoni ka camarade wana aza kaka likolo, place nyonso bozo kende alingi kaka apparaître, alingi kaka amilakisa, alingi kaka batu nyonso bamona ke yende yaya. Tika camarade wana. Tika ye. Sala vie na yo. Lelo. Neti babiloko obongo ya Dubai oyo. Batu ebele. Bakoti na ba erreur. Batu ebele bakoti na babuzoba. Kaka pona ba camarade na bango. Ba camarade nde bayaka. Bango nde babandaka. Omoni ndenge nini. Tala na fete wana ifo to kende to sala ba tapage to sala kivantar sikoyo na suka eko memela bino nini yango komona batu mosusu baza kaka ba photo air nyonso soki ake restaurant a voyager ba voyage a pamba te soki botali bien derrière a ba voyage wana ezana makambo ebele ezosalema. Yango batu mosusu ata ozomona bango mituka ya ndenge nini bandako ya ndenge nini konviaka na yo te. Parce que oyebi te sacrifice nini azosala mutu wana. Peut-être na butu alalaka na ye te. Peut-être kolia na ye akendaka kolia soki banye yango nde aliaka. Azoliaka na ye banye. Butu alalaka na ye te. Akotaka kolala soki na toilette. Akendaka kolala soki na mai. Alalaka soki libanda sa bilamba. Ata soki eza tango ya malili. Ata soki eza mbula ezo beta. Ye alalaka ka libanda sans bilamba. Ba sacrifice wana. Siko yo tango lamukaka tongo. Oke omoni ye mbala moko. Yo pe olingi kaka. Robo wana lataki, mutuka wana zo kumbaka, vi wana azo vivraka, nga pe ifo kaka. Nzambe, eindaka mabe bandeko na ngai, eindaka vraiment mabe. Totika ba vi wana, contente-toi de ce que tu as. O se contente. Soki nzambe apesi yo mbongo kaka ya kofuta ndako na ya kolia sepela na yo. Sepela. L'essentiel oza na paix du cœur. Oza na yo na paix du cœur. Nzambe. Video wana somo. Somo bandeko. Tala kifulushi ya nye. Pardon. Zoto malili. Pardon. En plus, moi, si wana, c'est comme si basi ba envoûté bango. Neti mitu na bango ezo salate. Oh, Seigneur. Pardon. Okendolia nye. Ka pona kwa paraître. Kaka pour que batu ba mona yo. Kaka pona ki vantar. Kaka parce que yonde. Yaya tika. Totika bandeko nanga. Contente-toi de ce que tu as. Ozala nango. Ozala nango te. Yaya. Pardon. Pardon, zoto malili. Zoto malili vraiment. Ba parents. Bofongola miso pona bana na bino.
jeune parent soki bana na bino baza nanu mike bolakisa bana na bino nzela ya Nzambe, parce que soki yo parent vraiment olakisi bana na yo nzela ya Nzambe, en tout cas biloko oyo ekoki jamais kokomela bana na yo. Mais soki yo olakisi bana na yo te nzela ya Nzambe, en tout cas cher parent nazo yebisa bino, bino moko boko perdre bana na bino, boko perdre bango vraiment. Lakisaka bana na yo nzela ya Nzambe, parce que soki mwana na aza na nzela ya Nzambe, biloko mosusu neti ya bongo ekoki jamais kokomela ye, ekoki jamais kokomela ye. Ata soki azwi tentation ya ndenge nini, Nzambe alola ko protéger ye. Mais soki yo lakisi mwana na yo nzela ya Nzambe te, je t'assure et je te rassure que makambo oyo ekokomela mwana na yo. Suka ya makambo bandeko nanga. Et en tout cas eza somo ba parents to fongola miso, ba jeune fille botelema. Parfois dans la vie il faut dire non. Biloko yo moko lobi kaka te nga na kokota, nga biloko yo jamais. L'envie ici que vous voyez, l'envie tue. L'envie détruit la vie de beaucoup de gens.